Mbote na bino nyonso bomesana kolanda Mama Lumière na kati na radio sans effet toyeli bino basango na mokuse. Basango na mokuse ya mokolo lelo tokosola likambo ya Vital Kamerhe yo nazaki penzaki camarade makasi na Félix Antoine Tshisekedi bongo baike ebele balobi Félix penza atiki moninga oyo yaye pire oyo yaye ndeko yaye na kati na boloko kasi basusu balobi justice nde penza esali mosala nango un état de droit. Famille ezalaki opesi mbwambo boye. Eske wana ekaboli bango penza Vital Kamerhe lelo na kati na boloko matondo mingi. Bongo biso nyonso toyebi na malamu ete procès ezali kotambola likambo na détournement ya fonds de l'État na likambo ya programme ya 100 jours. Bongo basemboli penza balobi ete na kati na kosambisama oyo esalamaki na mokolo ya le 4 juin batémoin bayaki penza bazalaki ebele kasi basusu penza balobi témoin oyo aye penza apesi mwa makambo ekosenga na bazuzi ete bameka kokotolo malamu par rapport ya batémoignage ya moko ya baoyo penza balobi apesi témoignage kosunga bazuzi makasi ezali penza bongo conseiller principal ya Félix Antoine Tshisekedi na kote ya makambo etali économie na finance. Sango oyo apesaki mpona likambo etali Samibo Congo oyo ezali bongo société oyo eyebanaka mpenza malamu te ye nde moto makambo oyo alobi ekosunga mpona bazuzi bameka mpe koyeba makambo yango ezali boni mpe ekendaki boni na bambongo etangamaki wana mokoto koyoka 66,7 millions okoyoka ya $, okoyoka mosusu balobi 1500 maisons esengelaki eme esalama me okoyoka kuna bamonta ekobima eza likama okoyoka 57 millions. Donc okomona bamonte ekotangama wana ezali camarade ya moto te bambongo wana ekotangama wana ezali bamokota mpenza ya kosakana te ezali mpasi mingi mpenza okomona makambo ya 100 jours epesi tapale na kati na mboka batémoin bazalaki mwa ebele okomona mpe gouverneur ya banque Dio Gracias Mutombo ye pa azalaki wana ayaki koappuye ya solo conseiller principal ya matière économie na ya finance ya makambo ya mboka oyo etali makambo ya procès ya 100 jours na makala baboti baparent baproche oyo bazalaki mpe wana mokolo ya jeudi na kati na prison ya makala pai wapi bakosambisa Vital Kamerhe kuna tomoni Daniel Masaro azalaki wana tomoni oyo azali neveu ya Kamerhe tomonaki mpe lisusu Soraya mpiana oyo azali belle fille na ye tomonaki Amida oyo azali mwasi na ye épouse na ye tomonaki lisusu Justin Kamerhe oyo azali jeune frère ya Vital Kamerhe moko na moko alekaki apesaki makanisi ya ye maloba oyo ya ye donc wana nyonso etikali na banale ya bazuzi epui ndenge ezali wana bakokotola yango maloba ya batémoin maloba ya bagouverneur maloba ya ndeko oyo nyonso balekaki liboso wana babitakwira mpe bongo na bongo nde bakoyeba kotala ete eloko nde bakoki kobimisa na mokuse mpe bayebana kotala ete oyo ekoleka boni oyo ezali boni nani asembolaki solo nani asembolaki mwa lokuta me na baoyo etikali le 11 juin prochain donc tribunal akostatue na chambre ya ndenge tolobaka chambre de conseil sur la demande ya liberté provisoire ya Vital Kamerhe na Sami Jamal nde ekoyebana soki mpenza ekozala boni donc tobandeli malamu le 11 juin prochain donc tribunal akostatue na chambre ya conseil sur la demande de liberté provisoire ya prévenu Vital Kamerhe ndenge baavocat na ye bakosengaka ntina lelo ndenge tokoloba Vital azali kaka directeur ya cabinet ya Félix azali wana te lelo mpona nini tosalaki baémission okoti na Facebook okomona baémission na biso ezali okei mpe na www.radiosanseffet.com na radio na biso okoyoka baémission wana eza koleka mpe en boucle donc voilà
na makambo etikali esengeli toyeba na malamu ete Vital Kamerhe na bato nyonso batangi bamida, bato nyonso bazali wana basoraya masaro na basusu wana, bango mpenza bazali kolandela bango to ndenge tolobaka bazali poursuivi mpona détournement ya fonds ya kotonga bandako 4500 maisons préfabriquées et puis na baprogramme oyo balobaki programme diligence ya 100 jours na makambo oyo bakobenga corruption na blanchissement d'argent hein? Donc okoka mbongo ebimaki mokata boye po esalema mokoto boye ebimaki po esalama eloko boye okoyoka bango bazwi yango bamobendi mpona nde babengaka blanchissement d'argent mpona kosala ete eyebana te ezali mbongo oyo babendaki yango kuna bakokamata ntango mosusu okoyoka o te ezalaki eloko na ngai mpo nasalaki boye yango nasalaki boye nasombaki boye eza na rien à voir na likambo etali kuna bato basali batémoignage na bango bato bapesi baexplication ya mbongo na bango ndenge nini bakunginda ndenge nini bakoma na esika oyo bakomi ndenge nini bambongo ekoti na banke ndenge nini mpe bambongo eza kobima ndenge nini esombami bandako boyoki nyonso ndenge nini moto basombeli ndako ye ayebi na ye te ndenge nini basinyaki mokanda bato bawangani biloko nyonso wana eshoke bato mosusu me bajuzi oyo na bamboka oyo ekotambola ya solo bamboka oyo etat de droit ezali ya solo bazuzi bayokaka biloko nyonso elobami wana na kati na bango bakoyeba ete oyo ezalaki moto akolukaka meme alege pene na ye oyo ezalaki moto amonaki mpe eloko asala te esengeli kaka buka lokuta oyo ezalaki moto akowanga na miso makasi ndoki te donc soki ezali na mikili mpenza oyo mokili etambolaka ndenge mokili etambola bokomona bapene ndenge ekotangana lokola matanga na mbula kasi likambo ezali te ndenge tozali wana tokoya na basango na mokuse na mikolo ezali koya tokoyebi kozala boni kasi ya na tanda ndenge tokoyoka liberté provisoire oyo emisi ngemeli deja bamoboyi deja ezali bongo to ezali bongo te tokoyeba yango nzambe apambola bino nde tokutami na bino na prochain numéro ya basango na mokuse nzambe apambola bino mingi botikali na kati na kimia ezali wa bino mama lumière Gisèle Elunga na kati na radio sans effet basango na mokuse